Mbote wanjam déjà été fait ce que c'est la grande avec un tragique actualité bandeko babolingo obo komona ser na biso Enis Manyanga Manyanga robina dessin 8 na ndenge dessin 7 na ndenge ibo nzambe siko et ça koinda. Je crois que ça fait quelques jours déjà, plus ou moins une semaine, vidéo les autres sur les réseaux sociaux. Na kangi volume parce que aobi ezanzembo bachenjembo na ya wana voilà donc bino boyi banzembo ezala déclarer na ba YouTube chebo memenga mbwe copyright bakangi chaîne wana batanzambe nde bato basabilo bongo copyright bakangi chaîne donc du coup on ne peut que fermer le volume donc yomo moni boto tche bino rane ser ni sazako nyo azako konyolu sabonio ma bilima ya mai boyaka wana kobeta otu nini akobina dessin seti donc Zaire Eziki elobisi batu mais sinon to mengana kosala analyse tout ça na analyse to expliquer na likambo ya danse oyo Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Na évité fort porter fali pour pas plaindre to nini parce que comment batonanza betu ba pengu bubango so ba ba wario zawadi ya bomba kiti to chango même beta na moi zawadi bomba kiti lobi que désormais na sous ser zawadi te non même plus musique nza mete bo benga na ser wario to ona yi zawadi ya beta abinaki et dessin cette grave voilà baza ko sasanga eboka mama yaka voilà kanga makasi soki pe malembe et soki tubanga makasi soki malembe bomona izawada binaye la femme à la taille troublante Tamar yepa utako bina yepa utako bina dessin c'est aboyebi année passée na ba décembre bazali na France ndenge mambo ezali grave abini dessin c'est elobisi mokili lelo c'est la Sérénice. Nous sommes tous d'accord que des sincères babina ngombo n'est-ce pas? Voilà. Alors, le bisi mokili. Pat basali ba analyse bino bobi fongi azwakate ayeko bimisana ba élément mususu. Oyo ya façon na ya ndenge na sela ba analyse na albi sera ni sabo ainsi dit l'Éternel. Albi eni salbi alingi ainsi dit l'Éternel te alingi ainsi fait l'Éternel. So bozongi na nzembo ya na 4 minutes 16 secondes. Bon, nalandaki yango et c'est pas vraiment ça la pensée et pour nga nazala bongo yanga ata muto amabe na kokosele mambo te to na kobambele likambo te kongola azala so alingi muto te ne mambo nyonso ya mabe ifu batia na mutu na ye kongola azala bongo. Moi je suis pas comme ça so muto asali mabe asali mabe so asali mabe te asali mabe te so basali malamu ata aza mabe azalaka mabe ata satana c'est ça na nzembo wana azoloba boye alobi tolembi ainsi dit l'Éternel tolingi ainsi fait de naissance ya ba promesse ya nzambe boyebi ba promesse ya mona ba vie c'est vrai ezali message ya encouragement te pour un enfant de Dieu bon ba niveau spirituel pe kiseni ok Enis Manyanga mais le fait qu'ate ya rabato na loyembo et il faut accoler la maturité parce que il y a de ces messages là tu ne peux pas passer et mais contexte ya embelezake au moni ndenge ezala er moko olembi likambo ba promesse ezopesa banango to pe ba prophétie ba message ya nzambe diku ekokisama te diku olingi omona accomplissement c'est ce qu'elle voulait dire
c'est pas que aligné ainsi dit l'Éternel, il faut interpréter en côté. Parce que lui, il est toujours dans la négativité, to yebi. Il va toujours se passer à faux. Et na molo to azaki faux. Et il est quand même vrai. Ouais, donc, na yoka ki côté wana, ezaki, alembi, ba promesse, et leki, tope ba prophétie. Donc, la parole maramunzamba lobi, azo lobato, azo laka, ezo oumela. Du coup, alembi ba promesse aligné accomplissement. Toi, mona, c'est ça, en fait, le message qu'elle voulait donner. Et la kangi parenthèse. Je crois vous avoir dit bateau bolandaranga. Que, Sœur Anissa Ozala toujours sujet à scandale, plus migolozo poussana, du jour au jour, depuis le roi et maman nae. Et na bouya un an, et au déterminé, qui est Enis Manienga, et au monde en face nae. So qui succès à Enis, et Simba Mina Yesu, ndama otombo les sous parce qu'à justifié. Mais si c'est pas le cas, kaka ndenge, bomoni ba émission zo salema na kombone boy, ne réputation zo beba, du jour au lendemain. Ndenge bat bazo bayeye ndenge ezokende tina ndenge pa aussi le la bongo. Ouais, aussi le la bongo. Parce que Bible ezoloba nzamba akeli prospérité akeli pas adversité. Etambola de père pona nini à chaque fois tant ozokuta na bavant contraire o se réfugier na nzambe o se ressourcer na nzambe o zongelo kangama na nzambe. Et le diable, comme étant les singes de Dieu, a copié à Nzambe. Et oya yesuko, ezala ba lolenge na ngomoko ba particularité to ba connotation na ngomoko parce que différence ezala toujours na Nzambe na Satana. Bande ko bo constater ya ba serviteur ebele au moni so za na Nzambe. Tant ba ko sur makambo. Nzambe o justifier yo. Mais tant wana Nzambe te ata baloba makambo moko na kombo na yo. Et puisque généralement ba makambo eza ba makambo solo, Nzamba justifier bango te. Na Congo, so botali, bo remarquer ba serviteur de Dieu ebele. Surtout ba chantre, ou ba koma ba pasteur et autres. Ba no renommé na bango, ba kombo na bango. Et vandi minka na ba scandale. Sango na ye tambola kaka ya mabe. Ezala te que non abimisi nzembo mo abieto asale loro mo boya bien et du coup bat ba apprécier panzane tambole après bat ba mono beta maboko non mingi ezaka que non et loro mo boeleki asali boy alobi boy azongisi boy ake ya matia kiti et mokilisko bando loba amal mais baza ba faux batu mobimba et talaka et tikala apende ngona nzamba justifier bango te à part kaka ba fanatique na bango na ba envoûter bato bakanga kanga ba kisende ba ya défendre bango na ba commentaire mais que non et ba kosela ki makambo likambo eloba makito esali maki bota la vérité nango yango bomo yango pena na poasa ke yango to ke musika te ba mamunyo so mabe eloba ma pe continuer eloba ma sirma ka mbai bola ki sanga bisinga ni nzamba tikala o justifier to Moïse Mbiye et les autres Tunasi Marcelo et autres Joël Francis bana bana robenge pedulati lelo bisika ni nzamba justifier aina obala pona olaksa mukilika PDT moi na zoyate certainement ba roloba que non moi na nzambe to pesa oui effectivement fallait qu'on essaie émission moi bon parce que ba to fêter 3e année na bango ya libala na kangi parenthèse na ya émission na ba tanka ne mto sa biso défaut bon constater que nzamba justifiera bango te pourquoi parce qu'ils sont dans le faux aujourd'hui je me permets de le dire ils sont dans le faux nzambe mosala nzambe ata ba kosele makambo parce que ezali inévitable nzamba justifier que et ça là, 10 ans, 5 ans. Pourquoi? Parce que à maison en dépendre. Il faut qu'il ait bagino asa nzambe et que nzamba za na bomoi. Et du coup, batu oyo balobaki mabe, il faut pas changer langage. Pour ba koluka nzambe wana, c'est comme ça que Dieu fonctionne, encore Dieu travaille. Ne on a vu so oyo du jour au jour kola la muka, je crois, boyebi na ebisara bino. Et amoka nde bo tozo fite na biso des fois na batanka ate mais bon. Mamunyo se zara rolande la te tu es sala ba émission mais bato balanda ba chaîne misusu bozo mona ba de part et d'autre ande ba émission ezo salema banda et banda ko salema depuis liwa mama Enis scandale liboso zaki yebeta concert et avant non concert akangisa ye bato et
bato balobi mto alie maman akero beta concert epelisi moto mais ezalaka te mambo ozo continue kobima lelo abini 207 Sœur Anis Manyanga bandeko akomi sujet ya moquerie ya sarcasme ya litio ya do akomi neti babenga ngone on doit jouer moko ya bato na otela bino ba image moko juste après analyse na ngai ya moke na otela bino ba image moko elo plus se pousser na osala émission eza yango na otela bino ba image moko juste tant osisa na obetela na otela bino ba image moko na juste quelqu'un misusu ezali mais na ka moi des images ou 3 comme ça na jongo na TikTok nde on a biso akomi sujet ya bakomi na bango ko sakanela ya komi neti ka moi jouer bon mona ba image wana ndeni bato bazozo la personne de Anis Manyanga bazosala bango ba montage moko ezanga tina sur sa personne o azali servante de Dieu soi-disant na ba commentaire bato bazokoma mais pourquoi ba congolais bo banga basala nzambe te pourquoi bo respecter basala nzambe te pourquoi parce que ba image wana ça n'honore pas kitoko te kosala ba montage à bongo sur la personne de Anis Manyanga certainement les gens diront que ils en ont congolais. Moi, je vais vous dire une chose. C'est vrai, ça va il faut que ça reste spirituel pour comprendre. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Vous savez quoi? Un homme de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu représente Dieu. Ok? Bisika présence en Nzambeza, eza bisika où ils ont inspiré crainte, na respect. Bon, on est là où il y a Dieu, là où réside Dieu. Respect na crainte ezalaka wana bomoni mosala nzamba solo ekoki mpe kwa arrive ke moto moko abeta libaku to moto moko boye adenigre to afinga ye to asala eloko moko boye ezelaka te nzambe aréagisaka pourquoi parce que c'est Dieu, cette personne représente Dieu. Bomoni na batango ya kala wana baeglise ezalaka nano sophistiqué ndenge ekoma lelo te kamo eglise ya mbunda ya mandalala badege salema ke mutu moko aye na baloyenge neti aluka sakana na église to na mosala nzambe badege salema e nzamba zela ta beta bato même na bible biloko wana ezali mais lelo boconstate na réseaux sociaux bato bafinga baserviteur de nde balingi et du coup eloko esalemaka te pourquoi parce que nzambe aza wana te naloba na bino makambo na maîtriser Dieu n'est pas là. Il est écrit, je n'aurai quiconque m'honore. Nzamba défenda quand muto azo défendre ye, tope o azo honorer kombo na ye, bisika o présence nezo, bisiko. Du coup, tant nzamba zana été, Dieu s'en fout. Aza wana te. Aza na ye wana te. Etali ete. Etali ete. Donc, ebimika neti, wera, JB et autres, bo ebinde bat ba finga ba kofi et autres. Du coup, elo pe salema na ngote salema te. Pourquoi? Parce que ça monde ya mafinga ya buzoba ya bilobele ya ba critique parce que bango moko ba kofi baza na kata marambango ya koloba mabe ya koboka bambo kela ya kofinga et autres et tant ozo servir no nzambe te to servir nzambe mais na mascarade to image opesa image que no ozana nzambe to sela nzambe mais na c'est pas Dieu. Du coup nzambe azana intérêt te a redéfendre na nini ka pozo yemba c'est ça. Je crois le message est passé. Non, peut-être la même image. Notre sœur a apprendre au banc en Zambie. Et bah, monsieur Belen a salé ba mikolele qui n'a rappelé ba maman na lobaye lobaye était mais est-il que tozon akar peut-être conclure to peut-être lobaye to ebisara bino boy tala le mambo komi yango c'est pas que to c'est la malheur moko non to mabe moko non Nzamba va justifier Anis Manyanga si elle est de Dieu. Et tout comme Nzamba va exposer. Ah oui, avec l'État. Dieu fonctionne comme ça. Parce que Nzamba a intérêt à Azana Tina pour défendre te. Toi, on doit pas mais est-il que c'est Nzamba Zara qui non? Batunyo sur Babika. Et nae. Oh, bandaki nae ba BBC. Bazongela. Souvenez-vous de mi message ya maman prophétesse au Cameroun na auto retire bino mikoleleki. Alors, bagi Anis abenga masela nzamba yembela nzambe makasi kutu koleka. Mais sauf que bisiko aza actuellement, il faut bimana. Et sera bimité, ana vimula été. Non seulement elle,
alobi avec une autre servante, une autre sœur. On a eu ça bino moko mususu ke na yebi la sœur en question. Mboka ko nzamba sunga biso. Bani o mambo beze belé mais bon. Pona lelo. To suka a. Lo mamu tu na ngana loba. Na sala émission de na mwana wa. Na mona mutu mona ba commentaire a komi, ma sœur na découvert yo ya pas longtemps. Na bandi ko landa yo, mais il faut que tu sois mozindo makasi parce que batu mingi yo benga basali na nzambe, baza basali na nzambe te. Problème ko on leba osa par des choses te. To ya osa la analyse par rapport à likambo o ezoloba mato esalemi. OK? Et dossier aller na mwana ezake, bazo ko accuser gratuitement de méchanceté contre yeso pas confisquer mwana ndeko nayi. Pendant que le père de l'enfant est en vie. Dès na opesé aussi longtemps que tata mwana nazana bomoye. Qui sait si réellement dès naza moko ya ba obstacle to famille wana bazolinga baso pe ba contact na yeso pe bazwa mwana. Qui sait ce que zan ndeko na mobile muto pese instruction? Certainement oui parce que dès na bota mwana wana te aza mwana ndeko na. Si ko pouvoir ni non ya zanango ya kopekisa famille wana bazwa mwana to ya na papa mwana na ke mwana na bana to mwana famille maman na été en sens te. C'est le père certainement. Muto pesi ta msusu ba consigne que mwana amona famille maman na été. Qu'est-ce que donne à mwana à avoir? En eloi au salatin, tant que papa mwana za ba décision o yazui. Soki papa mwana za d'accord te, ata soki donne mwana lobi que non ba mwana ba mona été parce que papa na ende muto pekisi. Et neta za ndeko na ye, certainement yoki mam ndeko na lobi na ye. Et surtout que maman qui ndoki bandeko, quand on a le bagi basamba yango te. Si réellement sorcellerie yango eza ya solo. O bazolo bana ke tata na yemo muto bo mwana na ya mwasi. Et yango peut-être papa ya mwana wana lingi famille wana ba kota en contact na mwana ete tamso a banga bomele mwana e. Qui sait? Bon ce ko soza mamba solo. Biso to sa neti nini. Eta ba internet to wana lo lo batin. To be dans le loi au salatin. Vérité za nzambe muto yebi mwanga na conseiller bango ba prier nzambe. So ba innocent en tout cas nzamba capable de justifier bango. Un matin ba olala ba lamu ki tata na benye le bo zo mwana bino encore mwana ya ipa na bino to pe boire mwana raye Dieu est capable de faire ça. Mais accuser dena gratuitement ya ba marambo po asali neti nini. Et du coup mutu moko yo koma eza marambo ya état d'âme dena te. Eza émission par rapport à la réalité où ils se fassent passer dans la famille. Et à ma état d'âme dena mwana te. Toba lo mutu mo alote na maseke to na mokila ngane ko défendre dena lobi kaza nzambe. Non. Biso nyoso to yebi ke ayemela nzambe, c'est l'image qu'elle donne. So yeza mascarade. Etali karaye. Mais na minute yo ezate ke mutu moko boye alotie mabeto amoni révélation. Tode na mwana sali eloko moko boye ou elakisi mokili ngeno azandoki. Ne faut biso to ya ko confirmer a ke no azana misala mabe. C'est ça le problème avec le Congolais. Donc fallait to ya ko loba ngeno de na zandoki azana misala mabe, asa ila nzambe ya lokuta, bota mambo. Mais non, ça n'a pas de sens quand même. Bota la mambo zo leka boye. Non, pas du tout. Faut tout ça l'analyse par rapport à likambo ndenge ezaleli. Faut ça l'analyse par rapport à likambo ndenge ezaleli. Nana loba ngo na bandeli susu. So muto asali mabe, na oya dénoncer mabe. So muto asali malamu, na olobela malamu o muto asali ata so azandoki. Certainement peut-être yango ta musuba to mona ngai, je sais pas. Et soki mabe, soki nini, soki ndenge nini, soki na yebite. Mais na logique eza bongo, eza likambo analyse, faut tout ça analyse à likambo ndenge ezali. Pona chité. Je crois bato balandanga bayebi na loba likambo. Pena on continue ko lobango. Basal na nzambe nyonso o bayebani na mboka Congo. Tout oto yebi ba kombo ya minene wana bazana ba église ya minene sans exception. Ils sont dans les faux. Mais cela ne veut pas dire que si on a eu ça l'émission ok non. Moïse Mbia Kabili Tatu, comment les a Séraphin Mutuka, to betele maboko c'est que ils ont même geste à malam to eloko malam.
Mais on ne peut qu'encourager. Le fait que Moïse a Nzambe. Rien à voir. Donc, si tu as malamu et que tu as malamu, on a au pasteur, on a un pasteur, on a un Nzambe. De même, si tu as dénoncer ma bé. Donc, on a confirmé l'état d'Amade na mwana awate. Tout ce que nous savons, c'est que Dena Mbela Nzambe, ok? C'est tout ce que nous pouvons dire à Zamosé la Nzambe. Na forme. Ton image ou apesara. Les fonds, Nzambe Moutayebi. Na Moutou, terme soit na connaissance, ton révélation, que Dena Mwana Zaboy. C'est vrai, personnellement, na yoka ba marabou sur Dena Mwana. Mais, c'est une personne oyo. Toyebi, tout ce que nous avons yoka un scandale. Ton elo mo be amabe, to asali boison ici bonde, to mona ba misusoa. Par rapport à caractère, il y a façon d'être. Il y a façon de saler là. Moussala, il y a que gérer succès, il y a que gérer élévation. C'est une personne à féliciter. Il faut bêter les beaucoup. Ah oui. Ils appellent à un moment où a dominé rapé. Nathan a une époque n'a kanga rapé même si lelo, aza parmi bateau quand même. Et baza na renommé. Attention les assos y a n'était mais boutique la royo c'est un scandale ten les batamar ba enis et autres ba bimika lobby il n'en est pas ba succès le lend de belé. C'est pas le cas pour elle du coup. Il faut féliciter Robert le Maboko. Bah oui, c'est ça les Congolais. Soyez mouton malamu. Toi zana lo lenge ya bien, toi na ba qualité mo ya apprécier, il faut comme ça. Il faut voir ça à part des choses dans la vie. C'est un peu ça. Donc cette sœur-là, en tout cas, c'est parmi les modèles. C'est parmi les modèles. Agera succès. Tout ce que l'on a été comme on a été au lolendo, ni na zone sa ibo sala ibo amate sa kiti sa ka finga ki. Aloba ke loro boya scandaliser ki bo so ki mobala muto yiba ki non. Asala mambuna et puis voilà. So ba beng sa ya yembi, ici faut voyager beta ba concert na bo mona sala ba plein. Asala banzembo beta ba millions de vies. Elle est dans son coin, et puis voilà. Donc c'est ça, c'est quoi le bâté? Parce que yo l'autre qui est mouki là to na maseke, mais même Jésus a reconnu qualité il y a nyoka ou la prudence et a conseillé biso étant ba disciple tous en prudence. Mais nyoka za image à diable, tout le monde sait. C'est ça. Dans la vie, il faut y avoir ça la part des choses, ok? Et dans la vie, il faut être tolérant parce que bisogno soto zala randenge morote to kokanate et to zala objectif morote na mokili bato. Donc il faut apprendre la tolérance. On ne peut pas faire les choses kaka parce que bino bolinge zala ndenge boye to répondre se pelisa bino kaka. Non. Abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta Yasika. Moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Partagez nos émissions. Like, commentez. À plus. Bye. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.